bonjour, mbote mingi na bino sito ba bolinga ka maman Eliane Nit na peso ba mbote ba ebwe abarize nous ma vie, puis j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzamba mawa ala musibiso na makasi na ba toujours ke kola kola muka eza habitude de temps nzamba peso pe ma bon ko ba na kokumisa nzambe ko pesa nzambe merci. Merci mingi na bino sito ba bolinga maman Eliane Nit, tout bino ba bosepela kana maman Eliane Nit na peso no merci. Bino ba bolinga ba émission ya maman Eliane Nit na peso bino en tout cas merci beaucoup. Mingi na ba keso za mutakanda ko tala ngaite po sepela na ngaite. Te ko za mutakanda ko tala ngaite, obi ko za mutaketo muta oza fanatiki revolte za motema likundu motema ngai motema kokauka surtout yo na ye kuna ala bakeso za mutakanda kotala ngai te po sepa na ngai te leo to solo la boy bomoni malili eza malili ezali malili ese bandi biso na France malili ese bandi tozoza malili mbula alors na ba malili mbula ndeza boye ba mama mingi na kati ndo ba kaka ngai sizo ba mama mingi bali ko libérer le soute bali ko libérer nzoto te mama mo benga bisinga mama Eliane Nit oyebike il faut toyeba eloko nini esali ke mabala mingi ekufa eloko nini esali ke batu mingi batika la ba femme seule moi si peut-être telle habite hein mamu naza na nganga mo ba be nga femme seule ke naza na mobali oyo ayebi ko za ba responsabilité na été naza na mobali oyo asalaka eloko moko te bamuna ngaka je suis marié ke naza marié entre temps mobali asalaka rien tant nazo ba ke mobali asaka eloko te elakisi ke mobali asalaka eloko te na ndako akokosomba talipa na ndako te yango nde kosala eloko te yango wana mais mobali akendaka musala aza na salaire mwasi pa kendaka musala awe koma kaka mwasi liesa ndako mwasi sabo po mobali abima kabimaki asomba ta ata eloko muke ata kutukaka oyo céleri ya pambo oyo achata na cuisine jamais pona nini kaka mwasi mutasala nini mwasi mutalesaka ndako toboyi te ezaki na poto ndenge tokuta ndenge moko ngo emarchaka toboyi te me mobali aza mobali akota mwasi alesaka ndako biloko nga mona lengezaka gu nga mo pena somba tosa nini tolia mibali poto bongo te lelo oyo to ya ba femme seule ekomi ebele bato batike na mabala baza muke baso batiki mabala baza ebele batiki mabala te parce que mwasi alala raté alali alamuka ko natiki na ngali balo na boy na ngali balo mwasi azaka bongo te mwasi aza moto ya bomba ka makambo ebele na kati ya motema soka bombi amoni eleki amona te olena ko kufa vina ngeke ndeka boye vomina sa nini natika ne ba eloko eleki tika ezate so moni ko kokisu te o tiki alors basi belé na poto baza ko se retrouver ba femme seule. Ce n'est pas parce que Belingi va se retrouver ma femme seule. C'est parce que mi balinde va ko pousser bango ba comme ma femme seule par rapport à ba comportement na bango. Par rapport à ba caractère na bango. Les autres ça que moi c'est habité. Tant musunza mba pesa nga 60 ans de vie. Na komi déjà na 50. 10 ans de vie oyo na vivre na vivre en paix. Que na vivre na ba craquage. Que na vivre na ba problème ebelé. Nabi ba genre ba émission oyo na sala yango mingi mais lobi tant na vandi TikTok na koti na TikTok na kutani na likambo yango oya ba mama o ba mama balelaka tango nyonso mibali mingi bazana pona koneneka basi mwasi aza mabe mwasi na ngaboye mwasi na ngaboye mwasi na ngaboye biso pe basi loko to lingalinga la mabala mwasi atalaka nasala kaka na vanda kana libala nanga nasala kana vanda kana libala nanga mais à la fin au mona ke yo mutu o nyoko bivina yo mobimba pona libala pona kanga motema ta mutu nzamba sa ko vivre 60 ans na se ya moi o vivre ka 50 ans na se ya moi pourquoi parce que motema tel mezoka ça va problème motema komi na ba dosu arrêt cardiaque ko fara to ko fito yo kanano ouais. Papa Charles. Question est la suivante. Mi bali na biso ba Congo Papa Charles. Ndenge ba ndeko biso ba le Papa Charles les a pas tozo lela.
mibali bakabaka te bafiche de paye emonanaka te ya linkaka mona oyo ya azobomba papa Charles eza pasi tokokimela wapi ngai analakisaka mobali mbongo me mobali mbongo ne emonanaka te soki amoninga na mbongo yanga kaka esila oyo aye emonanaka te tokokende na boutique nga na kotya karte ya lingi kotya karte na ye te papa Charles tokokende na bavie oti wapi nakomi koprefere na vanda na ngai boye ke na continue na eloko moko nazobutire na eloko te papa Charles sunga biso na banseignement oyo toteyama na mibali surtout mibali ya bakongo bazanga tendresse papa Charles soki olambeli bakongo tamsi ya mbula tamsi ya Brazzaville tamsi ya Kinshasa inomola pasi nini soki balobi teke balobi mokongo bakongo bazebele otika badeba toza na 3 pays tokenga ndewana continue. Oui, papa Charles. Question n'angeza, oui, papa Charles. Question est la suivante. Mibali na biso ba Congo, papa Charles. Ndenge bandeko msuba le papa Charles, eza pasi tozolela. Mibali bakabaka te bafiche de paye emonanaka te ya linkaka mona oyo ya azobomba papa Charles eza pasi tokokimela wapi ngai analakisaka mobali mbongo me mobali mbongo ne emonanaka te soki amoninga na mbongo yanga kaka esila oyo aye emonanaka te tokokende na boutique nga na kotya karte ya lingi kotya karte na ye te papa Charles tokokende na bavie oti wapi nakomi koprefere na vanda na ngai boye ke na continue na eloko moko nazobutire na eloko te papa Charles sunga biso na banseignement oyo toteyama na mibali surtout mibali ya bakongo bazanga tendresse papa Charles soki olambeli bakongo tamsi ya mbula tamsi ya Brazzaville tamsi ya Kinshasa inomola pasi nini soki balobi teke balobi mokongo bakongo bazebele otika badeba toza na 3 pays tokenga ndewana continue. Sikoyo ata bino moko nde mama ya biso oyo ake kopesa papa Charles bameko ebele yango ya mokumba abi papa Charles enseigner biso te ya biso surtout mibali ya bakongo bakabaka te mama alobi ke fiche de paie nanga amonaka me yaye nga na monaka te bakachoterie na kati ya ndako ya libala baje de cache mibali ebele baza bongo na situation ndiko na biso aza nango makambo na yo kakango mingi mibali ebele baza na comportement oya boy fiche de paie na yo omona kango te carte bleue na yo omona yango te ye yebi code de carte bleue na yo mais yo yebi code de carte bleue na ye te mama préciser awa papa lobi mama lobi mibali ya bakongo ndenge mama lobi mais ngas qu'on a généralisé mibali tolobi mibali mama précisez bien abi mibali ya bakongo ke bakabaka te ngai te boki na voice ngai te mais nga sikoyo nalobi en général ya ba comportement mabe ya mibali surtout ya biso ya poto fiche de paie na yo ayebi yango oza na transparence mais mobali aza na baja cache baje ba cachoterie moko abengaki ngai bisinga maman Eliane oyo kindoki te eza nini mobali na nga alingaka te natinda mbongo na famille na biso soka na bikaka natinda ata 200 € na famille yozomona te 200 € eza ebele olinga kosalisa olinga kopesa yabi papa mbongo oyo nga napesi euti na salaire na nga nazwaka 1980 € le mois. Sur les 1980 nalongolaka 200 € tout le mois natindeli mama na ngai na papa na nga balia. Où est le problème? Mobali ya nyonga maka boze ebele bon kayo mutu fo tindelaka ba parents lobi mutu na mutu tindaka na ndenge na ye mama na nga botinga papa na nga botinga salaire na nga nazana 1980 € tout le mois. 200 € na tindaka na ba parents nyonga ka mobali na modèle moko ya kosakana te soka mona tinde pa na biso okayo ma Thérèse pe kuna aobela na yebise meso ma Thérèse azobela tinde la ma Thérèse monga traitement omoni mosi mabe mosa za kaboete soko so bali foza charge ya côté de semi balé ya côté de semi balé nazu ya mama na ngana papa nazu susi ya mama na yo lisusu est-ce que ça normal abi mobali oyo banda to balana
Quand on a fait ça, maman n'a pas été super na été. Maman n'a pas été lipa na été. Mais mon bal a obligé à la pesa ka ipa na bango. So na pesa te na za moi si mabe. Nga na tchaba para na salaire. Qu'il neige ou qu'il pleuve, $200, 200 € kendara toujours. Et pas para na ngai. Bible dit honore ton père et ta mère. Il faut pas profiter tant ou bazana bon moi. Na profiter na laisser bango. Que mon baza sous-soutenir banda ko regretter. Mon bal nanga linga katena sale salibota nanga mais mbongo na yete. Fiche de paie kande maman lobi ya na yebi fiche de paie nete. Salaire na ye na yebite. Yanga ye bana mais ya ye banite. Yango zoka maman oya lobi ke malamu na vivre ngamoko ke na vivre na mobali ya boy. Voilà pourquoi na lobi ke basi ebele ba koma kotika la ko vivre bango moko. Ce n'est pas parce que balingi ba vivre bango moko. Mingi zoya par rapport ya ba comportement ya mibali. Ce qui moi ça va na mobile azomona ke lipa ngam na sombaka sukali ngam na sombaka elamba na misombeli mesh na miso na kimota moto na mela mai ngam tufona le sandaku ngam tufona sa makamunyoso mbongo na yemona na raté et pas que ne ke ba na raté ye mobile c'est sa faute côté na nga sel sati baza obligé na c'est sa côté na est-ce que ça va ndenge mama biso zo senga na papa Charles sunga biso papa Charles ko sala nini alors baka ke bo sambela ti abaka bo sambela pona a changer ko bongo la mutu eza facilité eza facilité on est ka mwanzambe mais likamo wozala kanini mibala on dirait ba sala réunion on dirait ba yokanaka que to s'occuper na basi na banda kuté to s'occuper na bana té ya obozo mona ba mama mingi basi bazotika la ba femme seule pourquoi parce que azomona ke mobali ka pona nzoto pona ka tobota bana mais responsabilité ya kati ndako zake mobali za ba responsabilité s'occuper na moi si mibali ya poto mingi na lobi mingi okomona tamusu si 100% 90% bazora soin ya basi na bango te moi si soit la kitoko amila tisi moko mibala poto bana difficulté opesa moi si cadeau ba difficulté ko sela moi si ko somela moi si bo au moins moi ça zongenga zo takataka na salaire na ye moko mingi ba fiche de paie na bango emona na raté mbongo na bango emona na katé surtout ba yemba dinde ba lobi boy quelque part maman a ko cité hein ba yemba de se depuis la nuit de temps hein to ka kibaka mapoko makasi hein wana ngam na lobi te mama o muta lobi kamunuko kande biso ba yemba dito wanga na makambo kamunuko ngaiti mama o muta lobi ezangate alobi okomona soko lambi likayebo ezate kesala kineke ezate safu ezate olingi kolia safu likayabu kesala kindeki na mfumbo balamba kitoko mais soko zo tambola papa ko le kapine exotique sombi ngo ina ngoti obi ke monsta ngala maki mfumbwa lokwa na ngili kayabu na suma mwa likayabu na sani na ngona ndako talatina mingi ba mama mingi bako kotika la bango moko na bandako pona mibali ba papa bakima responsabilité pona mibali moi ça totala après ça ngelo oti so po tel pe mingi pe po mibali ebele bandako mona kana kombo ya basi mibali pe bandako na bakomona bango za mingi ezani na so tali sur 100% au moins que 70% ou bien 60% bandako za na kombo ya basi 40 ou bien 30% des za na kombo ya mibali boyebi système ndenge zalaka ceux qui moi c'est atali afuti ka ndako oui ndako yepa lalaka afuti oui kolia ka mwasi classe abana ka mwasi kosali salibota ka mwasi yeza kaka fungola kotoyo na sala ni tongo lingeta na sala mwa nuki mwamba mbongo vanki na musala sani na sisa makambo au moins peut comportement mabe epai ceux qui moi c'est atali alembi akoma na situation de quoi lobi ke malamu nazala ngamoko eza ba situation oyo eza que ba se belé batikala ba femme seule atikali ye moko na bana po azomona utilité ya mobali na ndako eza te
Pon Miliabela yemba bandi mamobali na santé ya mwasi pe na capacité na ye ya kolatisa. Mais mdize mwana ko ezaka sous na sens te ana poto ezaka sous na sens wana te. Fin de l'année en route. Au moins la te mbala Congolais pesa mwasi na yata cadeau. Baza mokie. Alors ba papa. Ndenge bo sala réunion na bino ki bo pesa basi mbongo te bo sunga ka basi te po basi basalaka bo salaka mabe eza malamu te. Mwasi ataza na mbongo kasi soko aza pe na mobali mbongo mobali ezaka toujours na valeur makasi. Po mwasi akotabi nana zwaka 1500 euros par mois. Mobali nanga zwaka 1200 mais na 1200 mobali nanga zwaka après ça nga 200 euros ya argent de poche. Argent de poche mobali la poto mingi baye bango le sauté. Nkambo ya argent de poche. Mbali mingi ya poto baye bien moté. Pona mwasi akenda musala. Ba papa bosala kamabe. Bosala ke erreur ba papa. Mwasi atazo kende musala. Ataza na salaire koleka yo. Mwasi ataza médecin. Yo zana yo sali au drapeau atoza vigile. Mwasi aza médecin. Ana salaire à 5000 euros. Yo zana salaire ya 1500 euros. Kota la 5000 wana te tala ke naza mobali. Na 1500 on a longola 200 euros. Na pesa mwasi nanga. Mama zo mbongo kendo sa suki. Mwasi asepelaka makasi na mbongo mobali. Eloko mibali basaka suna poto te. Ya bozo mona mabali yokufa pamba pamba. Mwasi azota pona nzoto nasina boti bana ngati. Posa nzoto na kena ngo wapi. Soka okendaki na fa na nga moko. Siko mbongo na bino mibali bo chaka yango wapi. Mbongo na bino ekendaka wapi. Fiche de paie na bino mona naka. La plupart ya mibali basi bayebaka ba salaire na bango te. Mais mobali obligera moi si yo zora combien. Salaire akoki ndenga lobi. Ata toke na magasin ka kana cha carte mais yete. Ba comportement mingi ya mibali mote komisi basi ebele ba femme seule. Ba comportement mingi omona mobali apesa keloko na ndako te ndenge mama abiso alobi malingaka nzoto makasi me loko na ndako asombaka mai te miliki te loko te malingi nzoto makasi meta mama opesa nzoto oza kangi elongi ti apo to kangi elongi po ani olie mama zo pesa nzoto ayoka yeke bien azoka nde kanda pona ni parce que oza na makambo malamu oza kosalela ete tala neti mobali o mama oyebisinga na pesaka 200 euros tous les mois et pas ba parents na ngame mobali alinga abongo te mbongo ya poche na yo te mozoka kanda pourquoi mutazo pesa ba boti na ye mbongo ezi ya poche na yo tozo silika pourquoi yo mobali opesa na famille mwasi na yo to kabela ka ba parents ya mwasi na yo te ba semi ki to occupé te parce que on ko te simba na ngote ba boti mwasi na yo opesa ka bango eloko te mozolinga mwasi na yo apesa ba parents oyo ya yo papa ta yo moko yo pesa ka te ba pesela yo omona pe ko sone ko tina ndako yo ka famille na yo famille ngo ki pa ngo te normalement mobali soko moza na valeur makasi yo ne faut ki pe famille mwasi na yo mama mwasi avandi ba mo penza fin de l'année kimbundi ye mama la tinelo kimbundi moko na monga kotonga ochina likolo mama ko beta maboko ko sepela akopambola yo Bible bi olingi basa ote ko sa pe moninga te yo na famille moi so sa keloko te maman moi so pesa te papa pesa te oza ko obliger moi sa pesa yo jamais moi c'est pas ko pesa te abi maman ni tu na pesa te salaire na ye na mona te ndako afuta ngo pe tout le temps te akofuta 1 mois 2 mois 3e mois afuti te tana mona nyongo comme si ya 2 mois ngamo so na futi ndako pona boyi ba problème na boyi ba useba ndako la ndaka pona nini pona makamwa ndako omona ngamo so na futi e bongo ki mobali yango ya ye eza wapi ba papa makambo bofo esa kabino soni makambo bofo esa la kabino pasi ezongisa kabino bato komona na ba mama ba kongo te ba na l'église oh papa mobali na ngai o mibali ya ba kongo bakabaka te yo te bien bana ba kongo baza bato ki sangala bo ba papa ba kongo bakala ki soka kufi bokino kota quelque part tala ki funda mbongo bombaki pendant ka na bomo imbongo bozo mona ngote
Mettons à kofi bomoni mbongo o yazaki kobomba. Kobomba eza mabete mais o china libomu ya ngonde ya yo. Oyo ko tikale pe pona batu mususu. Bizaleli o ba papa. Bomeka ko changer. Bomeka ko changer ba comportement oyo. Boye ba ko pesa mwasi ata mwa 100 €. O futi ndako. Moi ça laisse à ndako. Zo ata 200 pesa maman. Maman argent de poche yango. Zo ata 100 pesa maman argent de poche yango. Il faut ça la peine à fierté mo ko bi que non. Au moins moi ça la tiki toko abogi bi oh nyoso ezangai. Oh nyoso c'est mon argent. Au tellement ça bi na bala ranzo to mi que mon laisse mon nene pour na laisse ko kitoko. Moi c'est pas bien ya solo. Ça na komi bopo mo bali na laisse nga bien. Ya on a komi boy. Boy mabo qui ne fête. Boy que toi na fête moto qui ne fête. Mon bala demi simon abi maman kendo que ça suki. Na moi ça qui sentiment que mon bala nga pesa mon que ça suki. Mi golo ba to comme maquillage professionnel. A to pescar 30 €. Maman zo 30 € ba salo maquillage. Moi bloko miki wana ya miki et ça la kabasi plaisir makasi. A mon abi pour mon bala nga za na ngoya mingi te mon bala nga pesa nga. Na muki azwaka apesa nga. So ki na ngoya mingi na ngaki na sepela. Mais muke o kaka zalaka nango apesaka ngai. Mais au moins ça bi ozana ya muke, ozana ebele opesaka eloko moko te elembisaka. Voilà pourquoi tout le monde qui to ya ba femme seule, ezomata. Na faute ya nani? Na faute ya ba papa. Na faute ya mibali. Mama lobini. Mama muna tikala nganga moko ke nazala na mobali ya boy. Yo aliboko makasi oyo akabaka te. Voilà pourquoi bozomona ba mibali ba mesina kokota mabala azaka so koti libala aba découvrir kakabaka te ba bengani ake kote mususu. So koti mususu ba découvrir ya bomona mibali mususu ko telengana te. Ya mobali omona ko akabona basi mama ko kazite ke yo soko zuye. Et pas na ko koma ange. So ka zela ka démon. Akosala ne ka démon. Attends, on a tout so mon déjà mobile. Asali plus de 3 divorces, plus de 2. Premier divorce ça va. Deuxième, il faut assez ressaisir. Mais ça c'est plus de 2 divorces. Elle est qu'est-ce qu'elle a démon. Et pas na yo a comme ange te. Comportement à ma bé, bakata ngo sezamu que ce qui c'est coubier c'est colis. Pour que on est comme un démon géant. Attends, papa Charles, pas bimisa ba démon wana. Mon ancien na 40 jours ba bimi to zeng papa Charles. Ne go biso changer ka te papa Charles ba kise to ça sous 40 jours. Ti papa Charles ba ne pesa ba na ba 100 jours, 120 jours, 130 jours. Pour na ba démon ba sa nini ba bima. Nzoka nde ta muso yanga ba démon te za ka décision yo mutu. Yo mo tabi onga ka ba te poani. Pourquoi on appelle ça moi ça ngate? Pourquoi on a qui par bana na ngaite? Pourquoi on appelle ça kaboité ate? Comportement mabe ke musika na changer. Mutu a changer ka soki a une décision. Ce quoi lingi ko changer a changer ka ba force ka mutu pour changer te. Et puis ma kambuya oh, il faut beaucoup prier pour m'aller changer. Maman, papa, na prier tate ke nzambe sunga ngai. Pesa nga mutema munene. Na longola kanda kati nanga, na longola zuwa kati nanga, na longola maboza kati nanga, pesa nga motema bolingo na linga bato. O banda so sala jene kuyoka nzala. Nzambe bongola mobali. Ya musala munene, ya musala makasi. Pona ko sala ngo eza facile te. Mutsoka nga bongwana. Avanda ka talio, talisi mutu mabe tala yo boy. Conscience a mutu sale. Te banda leo na tiki. C'est vrai que tika ezaka facilité okosenga nzamba sunga yo po tika omona pe nzamba sunga yo otika sko kanga jeune nzala po mobali a changer mama malamu na luka royaume de cieux kinaka nzala po mobali sa nini alembisa liboko koma liboko pete mama non kanga no nzala luka no royaume de cieux bokonza likolo luka na yango olukokota lola mais kokanga nzala te po na moto asa kemba kuba keluka. A comment déjà taba mon bangé na comportement wana. Obando kanganza pour changer. Wana kuto kinya. Moi mukina zaki na onto solo la yango wana. Mikolo a partir lelo na telemi. Ben Michel c'est quoi ezongi. Donc mikolo chaque jour. Ce qui kanza mbala muso pe abo moi chaque jour bo mona ngasiko na salini na zongeli. Pour na saki moi break. Là c'est qu'on a zongeli.
Ce qu'on a posé du solo, bah oh bah ça peut ça qui ngaye, le quoi na yeboye, boza kimia. Tu vas aux États-Unis, boza calme. Na yeboye qui bino nini, hein? On doit battre, na ben na tenté. Mais ce qu'on temps et yé, donc comme ce qu'on attend au sanini, ya ko vanda, kwa ko solo na bino. Ce zamba no liboso kote nanga, na ko senga na o s'abonner na Hélène Nitu TV, après avoir ko s'abonner. Ou activer cloche de notification pour que vous ayez notifié à chaque fois qu'il y a une émission à Sika et quand on a la chaîne Nabiso et Bobo ça n'a pas aimer vidéo est très très important pour aller l'autre ceux qui n'ont pas na rozonga sont prêts. Que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu anubariki, tatanzam kalu sakumuna nzamba ni beshne bana betu bons. Bonne journée, bokamata babizon, bye bye.